Yeah, les gars, na prévenir. Éviter ce qui mouvement, abina kaka sala émission. Na otanga communauté pona comme c'est mon nene. Ce que meka na otala yo caméra yango ko epseni. Asenga pardon. Pour cela asenga pardon de na matière na otande pendant une année. Et puis na obanda kaka we pana bino na obtanda ye pendant émission tout ça la salo na ko leka ngo ka pona ye. Na oya liso pa na ta 4 ou 5 fois bana kenda. Ato uta fidisi na ozelo. Na ozelo pona vendre le ce qu'on a ba matière. Et meka no to sangai. Je dois partir. Je dois partir au Kende wapi. Hein? Yebisanga au Kende wapi. Kende kasi. Kende okufa yo moko. Isiko okufa. Monta kufa. Spirituellement monta kufa. Je dois partir au Kende wapi. Nzemo ya meka no je dois partir yo bien ngote. Market. O monte kaki. Fere keba, sala attention. Olobi? Faire ça attention pour soit ande konayo mais de quoi azalaka serré na excité piété prophète na compagne te sikoyo tozo so masolo e mekano ozo ba faire asa l'attention kasi mama bana ite mama bana ya faire Sabrina kasi bota na asa ex ya faire kasi babota bana siko asa ni na e mekano abia azalaka ndeko ya faire ba otamolaka na ya ke da olugani ne pas Sabrina. Et puis même pas comment banga ya zo kwande kono mususana ba obanga monsi mo abale souté Matou Samuel pardon tika Matou Samuel prophète on me ba Matou Samuel encore beauté image bato po banga ba même na Paris ba banga beauté et me kutwa iba souté na Congo et mekano ba mona ikana campagne ya nani ake campagne ya legi na Moïse ne place na mona aimé c'est l'audience, c'est pas Moïse. Ne place ngana monaye. Na luka kai na eba ete. Ora oto monier na mokuna. Azota mola kuna azota bana mwasi afere ba bata ba okita. Sabrina na mwasi afere bia rande kwa feke. Emekano. Ba bia rande kwa feke. Prophète nde na yoki monde kwa mwasi libali se kufa yozo kendaka na yo prophète c'est là pardon. Emekano mano pesanga. Merci. Et mekano ba moni aota mwana mwasi afere Sabrina ex afere na mo oui non oui eza tabakita agendo lugani ne pas Sabrina bato akeba ba golwa ba ozoye mukomususu asani ba golwa ba oya o récupérer mukomususu et mekano a divorcé so combien de fois yazo kene na ora pelega vira na ndeko na Kofi à l'exhibition hippodrome date ti lelo azo chaté obi fait nani Kofi aye na TVO hippodrome a obeta kuna ti lelo apesi so date te fali alinga pe bilo aboete soka asilisi so akeko beta kuna o ngai place na ngamuto na ponaki na beta ozo tia biso date te Kofi ti la biso date hippodrome parce que bando pesa ki hippodrome tout moni yango fali aoya okata ke nozango abeta kuna après osiliki te différence ero anagi makelele na ebiso ndenge yo mope otie singaru chwa nateni singaru singani ya ujewa ate na liboko yo na mona ya onda to bani émission singawa na yango ezo salo makam mikolo nga mikolo babiyo numéro 1 na Paris babini numéro 1 na Paris. Ok, what? Na yogi amo bana kin. Babini. Bana tazi babi mndego na yo mndego no akomina singa mo aruja. Omo ndenga komo lata tenga bien. Omo teta na oya na otalo na musika. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin.
Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Herbo, mais c'est l'émission Gréco et ça a présenté par frère Nabino David Mombele M6 Kosi Nayuda. Tony Topé Sabino, merci parce que Tobé Taka Koko na porte Nabino Te, mais Botala Kabiso Nanzela Yaba, Bilili Nanzela télévision. Topé si grand merci, l'équipe technique Mobimba Oye Maka émission Gréco. Topé sa Susu, merci na Junior Louere Asotala Biso, Tobo Sanate Beauté Image, Montazana Actualité, Nakatia Paris. Tobo Sanité Yanene Image Atalaki Biso. Moi, c'est qui toko des longues jambes, Tobo Sanaete, patience Mukendi. Moi, c'est à Pembe, à côté de Ngungite. Alors, l'actualité n'est pas qui bino que semaine où il y a na koyamba, prophète de la nation, Denis Lessi. Comment Moutonan Zambé a commis 2 semaines à Kin, 2 semaines aux États-Unis, 2 semaines à Paris. Mais Moutoumoko. Banzimi, Basoku Fana Mukate. Mais pasteur, première classe toujours en avion. Azana Bissona plateau, pasteur Denis Lessi, prophète. Merci, bonsoir. Diki Mouene. Didi Mouenga et puis Yvette Modiri. Monsarata Neronayo. Il y a Pati Bass. Caps Kapangala. L'homme à la rose. Ababia Bandakala. Bandakala. Mutambongo. Mutambongo ya solo. Nandi Minamona Sangwambalo pour promettre à maman minen. Bonne santé, papa. Non, ça va. Ça va? Namoni mbalo ya forme. Oje se yo osaka bon kota makamwa sapi ya bilamba ou bi osano kaka prophète makamwa nzambe. Na souffra trop na kilotement pendant 3 ans. Na okite. Coca-Cola. Na souffra. Na coupé ya Coca-Cola complet wana 3 ans. Ah ouais? Na sokoli na lali mutakala jour mo na zwa coup. Mule beti bana tongo tipo quoi. Donc ekaokate. Na super na nyati na bimena mai. Voilà. Wana na vanjango. Na vange kasi mutakala onagi na ngoto. Nzambe apesa boko mopianga moko yango na komika boye. Colère ga ya vie. Voyez l'équipe bien? Très bien. Au salaki aux États-Unis, au Songi Congo, biso toyeba ke ba okangayo, ba to na mabondeli ba prière, toyeba ke ba okangayo mais au kiti. To mekana osonga muke. Kolongo aux États-Unis, départ dans les États-Unis qui bit aux États-Unis. Bon en fait tango ba combat wana ye na monisiko ke ba to mo lukisanga. Bato ba lukisanga bato ba kagulu ba komoya ba ye bubu ganda kwa serre ba bugi pananga pi ba encercler météo place na za ko vendre. Donc ba drone komo le kananda ku na monika te. Na zaki quelque part, maman tchenga quelque part na bedashur ta on a vandi ba bi bon makambo isili. Ta to kutana ndeko Marcelo to kutani to sololi na bi makambo isili. Ta on a zongi ndako le même jour nde bato wana ba bandi. Babandi koya na ba drone banini avance là babandi na drone bazo filmer ndaku banini na monike moko na bango arataki kwa benga bidele so na chance yo musakata solo do ba lo boza ba kisi se ko za na ngopo lelo benda so to zaki yo to ndo bwa ko na nzela to beti o tonga to bwa ki yo to emile to filmer yo mutakala o tambola ta mutakala pendant 10 minutes to beti o to bomio bon na trouvé que sérieux alors ba konzi baza ko douter na mamona mais ta ba moni ba preuve alors na ki obligé fona bima na ki obligé na requirer pour permettre na y ba mamona de loin qu'est-ce qui va se passer ndé na ki aéroport na côté na ngana est-ce que ko bima aéroport en Chili yo bazo luka yo ça qui facile que y a facilité pour ça checking oui il y a facilité en fait na zela giti ero ba bloqué comme près na kota na koti maintenant on a commis devant officier. Ah bien, oh, mais Zala à l'aise. L'on a vu le retour. Yo la tande. Non, quand yo la tigoui, nakagul nanga, moi liminette nanga très bien. Navana être bien, oye banga te oye qui difficile. Abisika l'on la pour faire kango photo. Ah ouais. Ah ouais, le rosate ko banga no te muta fundi o te muta na problème.
okoti mamu na salle na d'attente koti na salle d'attente na kekuta na susu na lega Marcelo prophétique ko émission bien bo oya be bisa on est bandé beaucoup de salle d'attente tout cas bazaki wala na pasteur Ken oya Roland Daloa to kudani swana lo bana me pasteur mo ngelo ga yate siko ngala kenda mo nzinga to na moni bango abeti mo tour que par na so manete lo bango si ba monenga na yega na mi moni sika après tout ça les checking ensemble tant to comme Nicolas avion de na moni que oui na bimi benda obimi mo ki États-Unis soka zotala yo boy okolo bani pona ye non c'est mon frère je l'aime beaucoup tout ça bien aillé toi na problème. D'accord, retour na osiko songi susuka. On a zongi retour, bon batutu ba eba ke ba okanganga ba nini tout ça mais na koti na ngapene aéroport na moni logoté na za un mois na taille na sali musala. C'est bon, donc lui et moi, il y a plus de problème. Na carrière na yo au TI combien de fois na stade de martyr? Ba play yo sali combien de fois? Bon, si on a compté na erata, mbula na maladie. Donc ils ont belé plus de 8. 8. Donc beta 8 fois plus stade. De 8, oui. À stade 8 fois. Oui. Osana relation na Edingwe moto na ngenge. Non, mais avie na ya quartier to kolina ye. Mais relation penda boye particulier te mais na petit na ye ya quartier to za landa ye ti na babandundu bamboka banini. Mais tu na kufela ki grand frère ayaki otalanga. Na vie na yo déjà okenda nkamba. Kote ba ndeko na biso kimbangiste. Akenda te babenganga plusieurs fois na kenda ite. Ozana moment moko boy na temps moko boy na vie na yo Edingo apesa ki obakisi ape o respecter te obela liboma moto eningana ki ba memi on nkamba na leki na puissance na okite na leki Edingo na puissance siko na okendo senga ki c'est pas nende nga na lugana délivrer ulukani na délivrer Edingo taka kama na bisa to ke abongwani na ete na bisa ibina vérité abongwani te na luga vie penda tu kanga mibu na beti biloko mamo alali penda na tiki 4 heures na se ya délivrance wana olo bane Edingo mai oyo bakotisaka yo wana oyo ya moto wana bakangaki yo mai ya moto wana mai wana pourquoi ezwa yo kana elongi na nzoto ezwa yo olobi nzoto bebaka batreta ngati eza na nini wana bon ezaki période ya Mobutu. Au fait tu as un problème na moi si mon veuve moi za une église nanga abala millionnaire mon boy millionnaire on a kufi siko atikele héritage siko famille mobali azako luka héritage siko maman na bomisaki babuka lupango nyose pa nanga abisinga bon négocier na famille mobali oleba menacer nga to talande to ko partager ale famille mobali na ba yesiko yo ba zu garde corps nanga ba futi 20,000 na petit musuto aina ba eli bango valise mo babake na ngokuna alors ba yo kangangati ta bakanginga babite loko eza 21 buku boy c'est que monsieur c'est ça ba beta na olo bakate na ole laga na ti na suka babite to zulema ya moto nde bazi nani tono moko bachaka wana ya torture bachenga bakotinga munanzela mutu d'abord après ba balusi bakotinga na nzoto donc nazika kiti côté na batache break pe kufaki zao sala soute break kufaki kasi break te kufi bo break zuma moto fonctionner ndé mais est-ce que ezonga na break ezonga siko sende ni kwesoka kaya ngomoko ya nene imashi break ezonga ya moto mati nazika ki partout nawa bon mutaye ko 6 ngo benda nani ngakondi maloko po nani ser nani fimo za na 24 nani comme nani oya sa mambo ba poso nani ndemo ya 6 ngo nyoso ya kati mais sili elongi ba américain ba kata iposo ba pesinga ba pesanga ba traitement pour ba nourrir na le pot après zonga na monique siko ça commence à marcher avant to kotala makambu ya église na ya bible na nga batu balinga ba comprendre muke est-ce que osaka na problème moko boye kanda moko boye na Joseph Kabila Kabange te mutu na ngai na ndima ngai asala nga bola mutu tant batia nga poison ye muta soutenir nga na Afrique du Sud pendant une année a soigner nga pesi nga mbongo na zuba traitement ti na yegozonga alinga ke olinga kai bon maman livre ko lo bani pona e so azotala maman livre za maman malamu c'est parmi bato ba soutenir nga pe et puis bango mo bato ayibisinga na soutenir président Félix bango moko oui lelo toko lo bake soutenir président Félix lelo obotama na bandundu na mboka ouais
Botama na mboka. Oui. Est-ce que na école na bino tango ozotanga erozaki mwana muke na école primaire bakanga ndoki na école na bino jamais bakokanga ndoki te pour moi c'est na rien de savant na ima électro totanga na ba docteur Roger totanga na ba Ilanga totanga les bato baza témoin après na ke petit séminaire ya bokoro. Mais pourquoi ebima na ke na école tango bana otanga bakanga ndoki après noko na wa kimisio yi wana mutamima na Kishasa? Non, faux. Donc en fait nga na tangiti na sisi primaire akanga ndoki te ata na place morote après na ye okoma na Makau place na tangi secondaire nanga après batini nga na pona koma sango après na kimi na kimi après na yekin ta on a zongi bazongi singa classe na noko nanga noko ne pas contre e côté yanga tango nga na zai na kina wana bongo ni motema wa na 80 na bongo motema pas ya frère Oton au place batu bilé babima na bando te ya ti 2 ans na kongi na ngate na kimi nde na kemboka e pa na biso na komi na pétrolier na teka ba carburant ba nini tout ça nde jour moko boye to sepe bokesera biso mokili nde noko na nga wana boton via pasteur nde aye côté ya biso to za la préparation concert na biso ayo te ya biso nga na bongo te ma meminga effectivement na sema za na mboka moko boye nde sika avant formé pendant une année na yo ozwa don de l'esprit na yo ozwa na komi d'abord la don de la prophétie après ministère prophétique et bimi a formé nga na zongi classe na zu diplôme na yekin na Kelumbashi tilelo leo tokolo baki makiona oyo lobaka makiona lelo ko mobisa ba vérité aba passer rebelle makiona ezaka nini? En fait makiona ezali fabrication miracle, c'est-à-dire vrai faux dollar, c'est-à-dire que mutazo mona penda ko iza penda miracle mais miracle les a préparé pour ça ba maître nango, c'est-à-dire nde ba entraîneur bazalaka l'église pe ba maître baza, c'est-à-dire batumo be ba concevoir il faut ça la bouer, il faut obimisa makila, il faut skoto la laisser moto na cimetière na era de délivrance moto na yi so balandi mbango bazu moto préparer d'aba moto et après aller babandi mbango na caméra ti na cimetière à gombe place ba négocier ala la wana après botikanga scénario wana ti ba yo laksa on active et moto wana ba rozo yeta musa uti ba Congo tamuso ya donc ba mettre wana ndé bango bazo teka ba service c'est pas ya ba pasteur et va passer ce que va foutre bango mbongo ba be ba rasu mbongo futa mi bien aller à dévoiler, c'est ça en fait moi qui on a bon siko CD ezali neti net na tambola na muke di patience apesi ndenge na lati avanga na koma to apesi yo biloko tout nga na zala na iska to leka ki na boy siko tanga na oya yo bande obetanga siko oyebi ko to changer veste na avant oya siko mone pa na siko kaot nde na ibi ndenge za boy avant oya awa osona na mwana ngo komone boy et puis bolega e place boy pas diesola bolega e bodo au pes itinéraire na famille na de A à Z alors inde babanga on CD mais on va bien ça on prophétie. Alors il y a cas ya maladie par exemple bako zo apeso kiss moi bendien au kufi pendant 30 minutes parti bena motema bozo betate wana siko en plein campagne par exemple bo ambulance zo ya télévision ambulance ba télé boya na mwana na balali na se ba beta de akisa calculer la montre avec 30 minutes so que l'équipe faut mon abim ba prière azota la montre na ba yeba yogi benda mwana kufi ba olela pe ba famille va accompagner que va zolela pas 30 minutes après allez ba s'embarquer c'est le prophète nabi on a bozo sakana kana bo sakana ba nzimi bo sakana nzambi yo muto tuninga question la bezo ba seka kosala ba wala ko sakana na nzambe bo sakana nzambe na ko sakana pena ba ndimi yango mwe bazo kufebele prophète oyebi ke bo sakana peuple congolais ko tia nga te bo ponga sala ngote mais tant on aussi ma télévision wana la normal et ça makionate non makionate normal ya nene simba télévision place ça kuna normal c'est-à-dire et là ne to sa émission ba to tabiso na ndako ndenge mo pe na ko communiquer bénédiction na nga mutana ndako et ça makionate parce qu'il y a déjà qui ont été guéris et il y a mususu pe
babikisa mitepo même yesu asengisa bato tute wana ezali makiona te wana ezalaki conception spirituelle na ngande na concevoir ke bato oyo continuons à te prospérité Sonic Afuta azote abattu la fille de Sarah, je dois apporter quand même quelque chose. Moi je vais faire le télévangéliste pour moi Samuel Nganzambe juif wana Samuel Nganzambe un grand pasteur américain a prié pour nga bizonga TV bana otea ce qu'on a TV sakola na TV tant on a zongi pe na bandiko sakola baningane ba juif ba yambinga kuna antenne A nde ba pesinga ba espace et simbi donc bilo on a ça qui na moni nzambe asali bato pe ba pas moi même bato ba biki moi j'ai pas fait ça. J'ai commis des erreurs dans le ministère mais je n'ai jamais fait ça. Ce que le to le ba ke nguya oyo zaki nango na puissance zaki nango eza ezate ezali problème tozana nango époque échangé na époque échangé ba télévision est commis 500 TV 500 TV 500 TV au na chaîne nzonoti va e moko au na bato na nyo sauté et puis de deux niveau ya bato ba BBC prophétisme et ça li ki na se retira ki moki na te ya kan église nanga na sala so prophétie en direct na ozongela ya inane pour na monike bato ba comprendre le système et ya mabe wana et bebisaki prophétisme na kata TV alors na zongeli mais sikoyo na ne lo prophète et là net lelo ti na zonga mati na okelo ça ni pour na salango na ça yango déjà plusieurs fois na l'expérience nango maintenant c'est ndelo na ko ça sikopo je n'ai plus rien à prouver na ko maintenir ne grâce aux nzamba pesinga ceux qui nzamba poussinga na sala action moi monene na sali maintenant comme a plus d'expérience à côté ba prophète ba pasteur est-ce que le tokolo ba ke nde ba musicien ba silaka lelo pe ba sali na nzambe pe ko za pe ko zaki na gaz mais gaz esilio ceux qui osai motamabe mabe oui. Mais net yo pour Dieu ne se répand non Dieu ne se répand pas dedans. Si tala mutabimi na sima na ye tala kutu. Okolo bani pona ye. Ayebite non. Yango na lection. Na yebite nga bilongo msu na yeba nga te bosuko nani. Papa Charles Bameko ebiete mutasimbi bino mukonzi na bino pour le moment. Ah mukonzi nani. Muta dirige ba pasteur lokota. A diriger nani. Asani. Ah au passer au tout nanga ba question yoyo na ba elongi passer Charles Bameko bona ebiete ya mwana wa bana biso ayi après biso prophète bino pe bonzima na kate epoka mutu na ebi source yo za ina kombo ti na kombo nga kombo ba biki na ute pa boto vena ute pa Charles lesi na bimi na faire auton nga na ebiete na moni kande na eki ya bimi na confinement na era confinement asani abimi mingi na era confinement passer à Bosra. Oui. Amina confinement. Confinement kaso ezaki ba nani o comment elo na bino malade na bino ebima. Nini Covid. Pourtant na sawo ya gote pa ba Flori pangi na mona eta. Azaso na Afrique so mboka ni paraît-il na okisango. Mais longene na ebi yango te seconde o laxinge logere bo siko na bloquer yango. Ya nene. Ya bima na confinement même ba prière de sali bien et participer. Nzambe a sali il donne à chacun un moment na ye. Mais na côté na profondeur na été monde ya matata na ebiete papa boy na ebiete physiquement mon bel monde na ebio boy na ebiete na yoka sangone na kisasa te na ebiete na kisasa te na ebie kande na yaki poto tuninga question na luki na yeba ye ba lobi aza passer moi bima a autant so mbongo mon na côté Afrique on a prayer Benin voilà Benin là dangereux mboka. Et ça Benin ça dangereux mboka. Nani? Benin, tu yobi Benin te. Kasi ya vaudou. Kasi mboka ba vaudou. Kasi vaudou. Kasi. Et bon, ils ont rapport na papa Charles Bameko. Il a lobby na été. Mais il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de serviteurs ceux qui utilisent le vaudou. Ah, bien sûr. Ngana muto na telemi la kababilo ko ana donc mais na lobby na été pour na ebiete. Si mutabimi na Benin ngana oyebende. Hein? Mutabimi na Benin ngana oyebende ngana kin. Pour na Benin to bi comment est-ce que kombo de kangi mukili pour le kangi mukili te net ngabo na yeba ki ete yonde mutaliboso ila singa ye na TV oui awa émission au mon émission to sara la fois passée tant otuna nga question ba bimisa archive na bina yebete yo lobi na nga kande lobi o mokonza ba passer ndenge nini po asala nini pour ça yebisa nge logo nini asekwisi mutu moka kufa wa lokola bo abeta ma kiona na Afrique du Sud ana to mona mo bembe aolia logo comme na première fois na moni mutu asekwi azolia logo rouge wana doit tsaka na mama pa na ni fromage ketchup
Muta kufia soki le lia ketchup. Là tu na. Eza lukuta. Ah makela bado. Muta wa kufa siko ya solo. C'est un atali sosi ko mutu na laxisio. Ye comme na ye papa Charles Bameko. Papa Charles et Bameko ye. Bameko. Oui. Pour le moment, na poto, na Afrique, même Bino, donc poto mobile, na communauté congolais, numéro 1 Esaïe. Na nini? Ah, papa. Na yokata miracle moi makasita. Oui, ba filmingo ya bandumba ya Paris, yemta sisi kindumba. Elo côté kindumba. Oui, ba garçon so ba bandi, kindumba si la raté. Kindumba za pas si possible, le tout mot têtu. Na kindoki. T'es kindoka longola on tout le temps. Ah kokate. Allons là kindoki tout le temps papa. Oh ba loba ba ma million yo. Non, mbongo eza ki bakuta ki mbongo mais eza ba na yé non. Esaïe. Ah. Ça va. Na yoka yende côté en histoire mais en tout cas na ebiete. Soit ça me lanza mené à solo, nzambe vraiment zolo kuma mais mon cousin na biso te pour ça les loté. Et là, au moins, il y a des biso, bakakeza basalate o, basoni basalate o, biso to salate o, papa sikate na basalate o, petit mousso basalate. Peut-être azu grâce na période où il y a ba prière azu bato. Alors qu'on soit bato mais azu pas ba combe belé na histoire ba témoignage ya ba manque na ba bloc belé azu ba combat makasi. Nde na yo ki histoire. C'est que bino pe bondima na facilement. Na yebiete, na yebi doctrine na yete, na yebi makamunete, na kipa yete, na sens que na yeba ki na ngayete. Ero wana biso tout za na makamuna biso. Franchement, na yebiete. Nde le quoi yozo citer chaque fois, il faut na loquer ce qu'on a yebaye. Au tina numéro na ye comme ça na benga ye na approcher na yebaye. Ba yeba au témoin muto yo yebi papa. Nga na yebiete na au témoin nde. Kota la pasteur Charles Bameko. Papa Charles Bameko et pas na yo. À cause de moi na yo papa Charles na Bostra. Na éviter âge na ye. Âge mutu ba te na ndenge ya Nzambe. Te nga na bongo mutu na 80. Ça calcul. Ba on tout ba bana ba ye après biso. Soka bongo mutu avant 80. D'accord. Mais ba 80 na ba passer Sony, ils ba passer Motombo mais erwana ye na éviter. Mais na moment auto solo la yo na ba 80 bongo mutema. Ko ça na ba ntimi belé ko leka. Mais ndenge ya yo ba yo elo bino bo confondre. Ya beta ba 3 kills. Yoka elo bozo confondre. Denile ce n'est pas dans la stratégie au ne ba au salate. Ngana na ba passer ata ba 2000 na kinwana. Mais mutu na combo église na ye. Parce que ceux qui na oye ba valeur na na salle événement. Nde bato ande bayaka non nde konde asala kande au mona bato avandisi l'église belé sur grâce là d'ailleurs ndenge moko na d'abord avec ya NRC on a plus de 10 000 églises na monde bon naza ici sous passer à arche naza pe na balier et belé oyo ba fongola église na komonanga mais bacha ba mikana nanga mais bacha ba komo mususu bato ana so ngomona valeur na ngata on a ça événement ne bato na bayaka en fait ngana ina 7 kilts. Quand on a bimi, quand on a bali maman tina, on a perdu 4 kilts. On perd de. Et que il basi au bayaka wana bazo lulanga peut-être que baki. Na batum so balandi. Après prison, c'est normal. Ba osuyenga. À ce moment-là, on a perdu quand même. Déplacement pour ba kango na kin, ba suyeyo, ba bimisio. Osana batunde na bango. J'ai pas moins de 1000 personnes quand même. L'église n'a pas kilt normal. Donc, si vous voyez, ça a à 1300 places, 1400 places. Déjà, et ton Dakar, RMOP 1000, RMO 1500, je suis final, je suis avant dans Libanda. Donc, l'église a moukete, Kolana Balokuta, tu vas sauter. Stade Tata référé à 50 000 places. Si vous voyez, tu as une église à 50 000 à Kinde. Tu as la palais du peuple, il y a 4, ils en ont 2500 places. Si vous avez une église, il y a 50 000 na Kindé. Mensonge, na gonflage. Dans mon image, mon passé, moi, j'ai 400 000 personnes. Et si je suis mon église, mon place, mon Kindé, 400 000 personnes dans l'église. Mais pas au ça. Si on a l'image, on a seka. Tu sais on a prophète. Mais au montant au fandaka, au talaka shit na yo. Nana shit. Na mama tina nana shit. Botal au quoi pourquoi? Na quoi nzambe mutabeti na quoi nana mbongo koleka era kalawana na komi stable na komi na ba relation je voyage nyo lo ba yo na chaque jour je suis stable et puis na osa musala nzambe bato ba mona ba lembo penza siko na ande makelele diminuer. Au moins au ya mamukonzi mo bazu miracle moi au tia témoignage na ezate mais nazo bénéficier kaka la respect tu vois la différence et rwana gi makelele na ebiso ndenge yo mo pe o tia singaru jwa na teni singaru
Singani ya rouge wana te. Na liboko. Wapi oyo. Na mona ya ona to bani émission. Wapi. Singa wana ya mwezo salo makam mikolo. Nga. Mikolo babiyo numéro 1 na Paris. Babini. Numéro 1 na Paris. Oyo kia wapi. Na yogi yango bana kin. Babini. Bana États-Unis babi ndeko na yo ndeko lo akomi na singa mo a rouge. Omone nga ko molata tenga bien. Omoteta na oya na otalo na musika. Parce na zo tabe. Parce que yo za homme de Dieu. Ndo omona nga. Même na singa rouge yango. Na makambutu. Ça va. Okolongo na ngote na tika la mutakala na tala makambo ba. Makambo epesa te. Obi. Te mabe. Il faut zara bongo. Ça c'est bon. Na moto. C'est que na ndimi. C'est que na côté ya singa rouge. Na côté ya singa rouge. Continuez. Ah ouais? Oui. En tant que prophète ndemo zo talanga na zaboy. Mais quand on monte, ni no monte pas nanga. Oza makambo te. Tana yekoki. Muta makambo ta yekoki. Haute spiritualité. Do yo komi siko na haute spiritualité. Au moins nde mosolo asa. Yo siko komi na ngona niveau mutu siko Europe. Tikala no gabo. Boye. Tana yekoki te. Na ebisi yo lise kite. Na minute nzamba peso makambo. Na yo moko singa rouge wana na bilambo zo te peso makambo. Mikolo so yo kiote. O ke ne mission na ote muta yo kote. Yo kite. Mikolo so muta leke pa note oyo kanate. Tina Congo. Tina Congo. Toko motalo makasi na bi menga be na kangami na mitenge oyo. Boni mama Tina. Ça bien. Na bana. Bah très bien. Alors, muta so rappelle nzambe ndengene. Pour muta aso appel parce que to kaka muta so appel nzambe bengi. Nzambe benga mutu ndengene. Bon, appel ça dépend. Mutu mususu netile kinanga yo ka evo biso to lali ayo ki voto moi muta la muki bona butu petit moi na 11 ans. 11 ans mabengi. To mona été to yo kité to ka ba bruit to mona bisote. Yé moi yo nzamba bengi. Na tonga ba noter. To tie likola ba table ba ni ko sa ba miracle. Bon, ça dépend. Ba appel musu ezali nzamba ye ko lobelo indirectement to na mutu to na nani. Mususu o komi attiré vers Dieu, mais belé appelle belé o bateza lokuta. Il y a des gens aussi à Assemblée Ranaye, mais à moi senti que je vais servir Dieu. Mais basé belité. Bateau va servir Dieu par imitation baza. Ok, bon. Et si ma côté église naki. Nous sommes autant la théologie aki. Nous sommes à bon même bapel o yana ndenge to zayi benza ba benga na ngine na église mo bo Dieu m'appelé a benga na vision na zu vision to zayi na église mo boye tant to zayi na église wana do corriger zaiko. Bosani. Toi à répétition à zaiko nga nazo corriger zaiko. Na papa. Ah, siko pas ma ça c'est un bêta mambu na moni esprit mo ilandinga na bando kima tant nazo kima mutu mo a bendinga bikota a arche de Noé. Na la muki bo vision. Na bonde linzamba bitu le temps de commencer quelque chose. Na bandi arche tilelo. Wana eza ngainde na benga maki. Na ba kokoya ko telema mais il y a des gens aussi qui nzamba zo benga. Bah benga benda la voix audible tout peut passer colio tout peut sentir que vocation mo belo mo besoin mais trois quarts ya bato belé ba comment s'appelle nzambe mais a ça le nzambe na ndenga business. Pour église église est belé comme business. Ah ouais? Oui, et comme benda mbongo. Mais ce que ça quand nini yo mo zotala ke yuzu saba tu rapoto. OK États-Unis ozongi. OK Europe ozongi. Tout ça non à Paris, lobi Canada, lobi bozo voyager. Prophète mukulu nini pe banzimi na yo o bavana na bakiti ba yaka na ba 100 francs na bango. Baza ba pauvreté. Baza ba pauvre. Te. Ngai na sala système mon na uta voyage mon à Londres. Na zwambongo tout ba pamolanga $180,000. Na pesa ba jeune ba musu ba osa ba changer ba musu bo ebele ba kimi ba epoto na mbongo. Soko zi un an après zob to zongi sa to pesa ba to musu. Mais to sala ka expérience wana deux fois. Et belé ba kimi ba epoto et belé ba kiwapi. Moi j'aide beaucoup mon ministère. Ngam na sombe église ngam moko. Na ton na tchabilo na kati na somba mama tina na ye ayo so mandanga au voyage mala sombi ba kiti à rouge nyon son église et puis nga na sombi place na pesi nzambe. Ba église nga nyon so eza na intérieur ngam na somba na pesi nzambe. Bandimi nanga na edaka bango avec le PKG. Yango mona kapé bango peso bazui bazo sala retourne. Et belé ba voyager ba petit fils lui baza awa ba mususu ba Achille bazé belé na poto partout na kibana nga ba belé. Moi je suis parmi les pasteurs qui soutiennent bandimi na ye
pour ce total lui offrande pendant les âmes longaté même Zambazo sala que de façon que bah porte des offres à gauche droite bah tu vas bénir mais na zone qui sera bénédiction dans l'église. Est-ce que le tokolo ba ke ba nani baso boma Congo? Bah église oui, na ba politicien. Église na politicien. Est-ce que bino pourquoi bozo boma Congo musa na bino parce que on est un rôle na bino. Mais pasteur ce que commis dépendant la politique c'est fini. C'est la main qui donne qui domine. Sango yo zali ba politicien ba mo gérer au moins o la vérité na ma musu ezata. Oui, c'est alors, le jour où nous serons indépendants spirituellement, que tu fais ton travail, on dit c'est à ce moment-là que le Congo changera. Mais du moment où Bisso, tu es comme manipulé par les politiciens, on est corrompu spirituellement, donc ça ne passera pas. Il faut que tu sois indépendant de Jean-Baptiste Bazala, qui n'a pas Élie Bazala, qui n'a pas tu peux dire un mot. Tu peux dire non aussi à quelque chose, mais du fait que passer et belé céder sur le plan économique, mon yate, tant aux humains mon continent, nanzela na yo, au commis dialelu comme non, na place à politicien comme na place là, donc ça ne va plus. Si quoi ba nzimi na yo tant batala kayo, parce que entourage na yo, to sur la vérité, entourage na ozana batu Jacob. Bandumba bazana entourage na yo bata diamba ba entourage na yo bat nyoso mabe bazaka pemeni na parce que ba mbongo mingi bato ya mbongo bazaka pemeni na yo aux entourés ya bata mbongo ebele oyebi ke comportement na yo na makamu nyoso bandimino baloba ani pour na yo non ba yebi archi de Noé ba yebi zani archi de Noé ligoro donya il faut akota ngande papa na bango yo nani papa na bango mais o biloko reboti rebona innocent ngai siko ezali nyao bible esengi nga bongo na bato mabe na bato malamba ya mais parole wana ezo changer ba malembe parce que même na poto a sozo tambola na ba fio boza na ba mingi na poto a bon na chenyo sote to longa patience mukendi ye te tuchi à côté pour yeba madame aza à côté mais na ba fi mingi otamo na poto a majorité baza ba fio baza ka bandumba mais bien il faut bandumba va changer. Il faut pas changer. Les musiciens, il faut pas changer. Biso mo ba passer to zemisa basi bongo moto wa ebinzambete. Nano yogate. Bato ba passer mo ba auto kangana kino na po ba fundi a coucher avec basi abato so plus de 10. Ba mibale na bango ba ke funda bango ba kangi. Donc eza bongo. Eza makambu oyo biso to supporter bato mabe na ba ya po yeso equipe pona bato mabe nga vraiment na linga bato mabe po mission na ngeza bato mabe na malamu bato suba oya be mission pa na yo bote mais nga na ko affronter parce que yo za na vérité oyo mukile yebi biloko muta otuna ngati yo otuna ngango et puis roloba nganda makasi na ngamona c'est justifié na répondre donc oh mbato mokili eloko ni l'accès mutana muta mokili parce que ndena oleka boy bato belé pe bakolanda nga opesinga pe vie mutu ba otabe délai ça c'est allez aye grâce émission na mais tant nga na mo juger yo ko boaction non muta mutana ndenge nzamba bengeli tant que na ko forcer to comme lokolanga po nga na yote na bandi bo longola bilambo yo boy tala c'était nga ko na website tikala bongo po eza yo il faut ba ba mona yo mais félicitations comme makasi okomi makasi na ebisio ngai nakomi makasi odias ndeko o répéta o mona ndeni na satire tana yote ba moso na yo be mission is partout ba mo lobo ndeko wana na minute on a pari yo naokite papa na minute on a pari yo yo so confirmer c'est que c'est bon te mesa solo na regete kudungata on a koma ke fanaza na yo mais au dit voyage non à Grèce au dit partout il peut nous donner quoi les lieux comme il va faire d'ici partout content la félicitation mais en tout cas Dieu t'a élevé et puis au yebi bato ba olo ba kozo poser ba question mabe non style na yo mais le problème c'est que bato mususu nde ba osa net yote toi tu poses des questions bato vraiment net osa ba baiser rien mais tu poses des vraies questions so yo mo ko na question ana et puis si obèse ce qui n'a qu'à ta question ça bien mais bah journaliste nous c'est au soir et puis au moins azo provoquer azo pousser mon erreur yo zo pousser yo zo tout na question c'est aussi c'est à moi d'expliquer que la facilité est-ce que le polémique non tu as parlé par rapport à ce que les gens disent c'est à moi de me défendre et avec d'autres personnes je me sens plus à l'aise dans ma journaliste de Bénin non ça c'est ce qui a fait ta force parce que tu es direct
et puis muta bunda na plateau na ndenge na et puis na style ya bilamba na biloko na félicité. Merci à toi, papa. Merci en tout cas, félicitations. Au moins, continuer dans le couloir et tout regretter. Il y a les émissions qui ont passé, que ceux qui n'ont pas été dans le est-ce que la vérité oyo lo bakalelo yo bandimi belé au sofa ba te belé makio ezali miracle lo kuta ezalaka makambi belé ezalaka au sofa problème na ba ndeko no ba pasteur c'est pas problème belé et belé au bisi ba secret na baron oui même mamusu na zwaki wana ezaka Marcelo il y avait d'autres oyo na loba na bango ba profiter na ba force bazana ngo ba utiliser pour Marcelo à la taber. C'était aussi beaucoup d'autres pasteurs qui étaient derrière. Bakanganga na GLM, ba pasteur. Bakanganga na ner, ba pasteur. Donc babilo tout bazwanga na simanango ezaka ba pasteur. Pasteur bo dénoncer ki yo pasteur bo. Tamba mona eza bongo te facile. Na kangama na ndolo na pasteur. Ba tout ba sanga pasteur, bakanga kutino pasteur. Ba tout ba pasteur ils sont trop dangereux que les païens. Lelo okolo ba oza relation na Félix Wase quoi. De Golangana, il y a Matete, tu comprends bien. Sauf que, mais là, on a boyaka, fio, nani, ça émission na journaliste, na minomoka, à l'objet de l'île ici. Aza ode famille l'avait pas ouais c'est quoi. Na tika ko jouer la main ouais c'est quoi banana botama ti lelote. Na boyaka ngo. Parce que et puis mape moi mingi bilamba mingi yo la toté à l'église ezaka ba fesse waze quoi. Na na taille mon a été et puis de deux première fois na vie na kutana waze kwa jour azana na studio. On a kendo talé na Frank Semai. Boy na mona kaite. Na téléphone oui. Na tika au mona été que na kipa na ibi ko dépendre. Si on a kendo c'est la même pas ndenge. Ça j'ai refusé ça. So tuni waze kwa yepso. Que na tika au mona été atika opianga ta pantalon mongo te na vie. Sozota la Kofi Olomide na waze kwa lisusu mote zopela. Eko ça problème ni ngwe sila ate. Bon, mudra mutana marque nae. Ba umbale wana. Nandima ite genju ba go yoka. Côté waze quoi à cause de la facilité mais Kofi est compliqué. Olobi? Kofi est trop compliqué. Ambo? Nandine. Bon, là, masu alingi mutu il faut pas le barana. Il faut toujours créer activité, actualité, place alingi. Ben yo moi ba wuti place mo ba pesa ni mbotete. Odo mona te ya bien. Oh ya tuni question à répondre. Donc c'est ça Kofi. Waze quoi akoki ko kita pour ça moi humble mon. Mais Kofi est compliqué. Kofi est compliqué peut-être. Pour Kofi voir l'Obama. Bon muto alinga l'Obama. Si ko va dire qu'on peut au ticket. Alors amitié pe musique et simba te pour bo pandananga lobika. Donc va ça l'enzemba au bénite. Soki au bénite zone simba te bon au monde que azo reprocher zo azo ka alo ba sur l'émission mo va dire que to nyonga mi boye pour ça la couple. Bon biloko ala suko. Ko via la bongo. Ko via mutu na nga jumzo aleki na TV bi delile sinenga za na luka. Ma petit na luka nga mabanga. Ngana luka libange bano mukoni. Donc, faut accepter bon. Vous avez un problème na Sokoko, Laurent Sokoko. Bon, là c'est pas naïe au début après azaï le coco ça trop mensonge trop. Na linga muta pe ça se fait en bongo que vous allez ngoté mabe. Ah, prophète en bongo. Sokoko. Tuna nani oyo petit nanga oyo journaliste a comment na Belgique azaki Ken. Tout ça bi mission sur Sokoko benga boina otinda bino grand là. Tilelo. Tu connais tout na comme priorité à Kofinde. Tilelo tu quoi ko sanga tellement trop que a mo commissaire va pondu ya mama si donc. Na problème n'était mais atikande couper sa impression et puis ce qu'a promettre à réaliser. C'est tout. Mais aviena na lingake. Lelo ozotala makambo le kasi bureau ya Fali Poupa. Oui. Na bandeko ya mema kipoto. Oui. Nino ko loba na communiquer mon habité sotala ki. Bon et là on a loba monde musical on est en un monde avec ingratitude de part et d'autre. Donc côté mususu ingratitude côté mususu peu ingratitude. Et ça va bise ba on peut bengra et ça la ba tout peut ba même un peu bengra. Donc et un monde ingratitude. Ce qu'on y a que le monde on a olela ka un jour. Ndima golela. Pour ba kotika yo pe ba otiko pe na nzela bon ba to sope ba bunda ba reconnaître ka bangote ba musope ba bunda te ba zo reconnaître ba donc monde wana so koti ndima passe na bisengo ndimi humiliation pour ça monde nango ezala bon
alors Kinshasa mesani mutawuti pa ya net na politique mutawuti DPS ceux qui aura parti netes et comme na pouvoir va changer parti azaki na comme na parti netes ça dit congolais azaki instable kaka mutu wana azaki awa omona awa omone awa omone awa siko identité ezate yo za poto en France Sarkozy ata longue pouvoir à changer Kanté atikala ka républicain donc Hollande a recouvert socialiste parce que ata su pouvoir souter atikala ka wana mais Congo au politique na biso landa mai musique pe landa ka mai bandu do balana muta stable azarate yango monna bango moko pe bango instable na musicien na bato ba supporter bango bazaka instable mais la communiqué, il dit après ça qui bon, Eddy ne peut pas prendre une décision sans qu'il fallait avoir une décision. Eddy ne peut pas prendre une décision sans qu'il fallait avoir d'accord. Donc, ça a une décision. Parce que Baye Bani très bien. Eddy va dire qu'on a fallu. Oui. Baye Bani très bien. Bah vendre ensemble Baye Bani. Directeur marketing, bah qu'on peut ça on a n'importe qui. Eddy a une haute spiritualité. Abali pe moi si amusakata muta mitengana mineke haute spiritualité fali pe muta haute spiritualité nana ketchup haute spiritualité ko bala falite soki moi si wana za capable te ba toujours mais fali pourquoi bali moi si oui parce que moi si on a supporter spiritualité ya mbali nae basi mususa kitoko taya bien mais akoka aussi pote gas ko gande nini okoka te po bilo esenga pe hein ezala bongote ambo ah et elle dit maman tina nenga zana tout nié maman tino supporter Denis Leslie c'est ça pour ezara bongo parce que ayebi ko supporter bilo na ngai si on a eu moi si mon père a supporter rapeza patience mukendi il est pas ko supporter il est pas capable de longs jambes capable péter il y a yo mutu na nzambe ozo bana komba mutu de longues jambes patience mukendi kasi beauté naturelle to wanga nango moi c'est solo Maman Tina Zoyoka. Te ayebi ke bureau. Maman Tina Zoyoka bureau. Pourquoi bureau na we za raba mibalite on a potoka ba basi. Bala mibali mindondo papa. Obi mindondo. Mibali mindondo. Pas problème. Même Jésus atambola kana basi. Nani? Jésus atambola kana basi. Yo be ba to soutenir mingi za basi. Ba basi. Bango ba comprendre facilement et puis aba fidélité muke na ba relation. Et le mot lobby on a compris. Yo mo da gérer ngati émission yo salami akangi ngai sukola tokiti. Ah yeso ebiso sukola yeso mo yoza mobali ya mutamplice so pasteur. Non, ça dit il voulait me presser pour tout ya. O comprendre. Akudi ngana za ina prêter abi papa kota douche pour permettre to ken émission. Donc nabi mon bel amutu nanga siko presser ko bi koto comme un bureau. To salut to ça to comme une émission. Donc et l'homme lobby a très capital batuba to leki au moins rapide na comprendre donc banana ketchup nde bazawana ba supportaka oui spiritualité ya fali bien sûr ya makambo yeso mone a salé mission yeso mone une interview maman Tina yaki est-ce mone interview a ça été parce que yé charge ya fali mo mezake pana spiritualité a fali nde ba komisa ye mokonzi ya ba na mongo wana nde ba komisa ndenge ba spiritualité mutu azana nango mais mutu ko supporter faut moi c'est pas spiritualité pour ça moi c'est spiritualité ko kima ko péter yango moni nana ketchup azawa na makasi yo mona badolo ko banana boduga wana ne azo supporter bedi wana magi bazo loba ndumba zabwe mais azo supporter apeta mais azo supporter azo supporter biloko donc azo supporter biloko donc azo supporter biloko ba charge wana n'importe qui akoba n'importe qui mbali kitoko bazo ndo bala moi ça boy spiritualité président Bouya akoba la moi ça mabebo spiritualité et ane maman Denise na azo supporter président Fatiwana et ça n'importe qui te oh ouais bi que jour moi mère a sanga boya bi au moins papa no wana za compliqué et no so yebi seli comme muto a salaire muto salaire yebi so kaka maman Dieu va les rattraper. On rattraper ndeni mutu yango yo to sale boy abi Dieu va les rattraper au moins on peut pas ça bato yango peut mamango rattrapera bango kaka mais elle mo boy apetaka pe elle mo non boyete mais azo supporter
c'est comme ça. Ndengezana, bah doit comprendre. Oh mais pourquoi bala tel bah beauté les bana boy, bah supporter comme tout pour na beauté té. Faut en spiritualité qu'on supporter. C'est que fali pour pas aibi que nana zana vision moi likolo. Bien sûr. Aibi ko. Pas visionnaire fiona. Ah mutamakasi. Un grand visionnaire puis aibi qu'on supporter puis qu'on soutenir mutoa kendetine depuis azana il fallait azomata. Et moi aibi ba sacrifice ni asala. Les loto chité na biso to succès parce que osana ba rendez-vous mo ebelé. Pourquoi ozo sala ba tour ya poto air nyonso mais okoki ko sala tour ata ya Goma place bande ko bazo kufa na STT. Agena na kene basi derema na kena ba mboka pe faut invitation. Dépense à Congo ezlingi makasi na ya poto. Poto mudago so mbelo bien facilement mais intérieur wana il faut intérieur wana est compliqué. Par rapport à nani ceux qui m'ont invité na okende omoni yo le ba okende fait du sube invité okende donc il faut batba support ba aider nga pour na kende invitation et ça bien pour na kende ba tout le quoi ba sango ba kenda ba intérieur il est soutenu na ba voyage belé il est très soutenu et puis azo kenda ça ba film net na ba côté guerre ba nini il faut vraiment beaucoup de moyens pour na déplacer l'intérieur en mboka qui na poto poto zokaka parce que le billet oye na o et si ka olala ba supporter o esili una l'intérieur ba te bilé ba ko supporter te mais mona ba fali ba kenda nene wa kufana ba soutenir ba te bilé ba soutenir bango net ba Congo na kenda période mo boye nani oyo nani waza hotel na ba Congo nani Mayalos non wa na hotel a munene wana o fournissaka ba biloko olia na gouvernement na biso na nani asa pe hotel na kinwana na batadi wana hotel ma munene boy nani comme ne kimunga donc baza bato ba supporter biso OK boy atikeli au suite présidentielle olali nango et puis 3 jours OK donc moi je crois que ce soutien est au Kende homme d'été osana problème nini na ndeko na yo emekano bozo wela nini na emekano emekano a Peter azana ni Peter parce que modèle on a soutenu aimé bato occupé la bango yesute mon banze monaye comment bato cholaye bato osekaye banze momo boye mais ngana campagne nyonso ngana matina campagne nyonso ngana sala na ba stade aimé était là le Kofi était là Marie Misambo était là Mike Kalamba était là tous ces gens là ba yebi bango na propisa bango le Kofi kuto na poto liboso biso bato yana ye mais le Kofi a toujours reconnaissant et même quand on est ingrat yazo le banangai na ba plateau na yo na zo kota na heureusement ba plateau na ko kota ngo souté mais azo que nous le ba plateau na o na ko candidat ba benga pas de si yaza soit na succès pour pas benga ana succès et mais écoute wa ba souté na Congo et mekan ba mona ika na campagne na ni ake campagne ya legi na e Moïse ne place na mona aimé ba o l'audience c'est pas Moïse ne place nga na mona e na luka kai na e ba ete o to monie na mokuna azota mola kuna azota bana mwasi affaire ba bata ba okita Sabrina na mwasi affaire bia rande ko affaire et mekan ba bia rande ko affaire prophète na yoki monde ko mwasi libali se kufa yozo kenda na yo prophète c'est là pardon et mekanu mano pesanga merci et mekanu ba moni azota mwana mwasi affaire Sabrina ex affaire na mo oui mon non oui ça tabakita ando lugani n'est pas Sabrina bato ake baba golwa ba ozoye mukomususu asani ba golwa ba oya o récupérer mukomususu et Menkano a divorcé so combien de fois pourquoi il doit me provoquer bana kin bana monde entier natanga kombo ye Menkano te na lubali kama mabe Menkano ta ken émission mo ba ke lobisaye et pas journaliste international wan ake lobisaye koloba bes ake lobise po asengi émission na boyi nanga ale yaza loko boyi émission na ye azo benga bato pa bafinganga asololi na yena na nani Menkano atone question yabi ako ke no yema l'église et c'est Menkano ata na succès lisusu ata mutako ya ata ya libanda non c'est moi qui permis bato ba créer ya boya moi c'est comme yemba banze mafali moi ça comment na païen les colons na ye
Yé a divorcé avant même moi on a divorcé et même quand tu comme yé ba mikolo likola ba break. Ya komane amoureux a komane muta ba break bongo sugo mutande ngona yo ngana kono bengo na église na ngandi. Yé alikana na prévenir na éviter soki mutu mo bozi abina wakaka sala ba émission. Na otanga communauté pona comme c'est monene. Soki meka na otala yo caméra yango ko ipseni. Asenga pardon. Pour cela asenga pardon de na matière na ye na kotande pendant une année. Et puis na obanda kaka we pa na bino na obtanda ye pendant be mission tout eza la salo na ko leka ngo ka pona ye. Na oya liso pa na ta 4 ou 5 fois bana kenda. Ato uta fidisi na ozelo. Na ozelo pona vendre les sur na ba matière. Et meka no to sangai na muto na soutenir yo. Aimé okoi tellement uli oluka beze pananga non yoko luka beze pananga te po mutu asunga yo na era pasi okufingite yoko tunga na ko bengo n'existe po mundimi mo oyo kata molimo te oui na banze bonyo sayemba te oyo neti banze mango te kiminga nyoso je dois partir okende wapi yebisanga okende wapi kende kasi kende ko kufa yo moko isiko kufa o monta kufa spirituellement monta kufa. Je dois partir au Kende wapi. Nze mo ya meka no ya je dois partir yo e bien ngote. Market. O monte kake. Et ce yo ka il soit pas ko finga na matiye. Donc nze mo na je dois partir mu te mimi mo bimba. Mimi mo bimba market. Ba job, yo ka banze mo ne ba job. Kaniza motema ya job. Yo mo boye ba job. Aye manani. Job. Oh, comme un job. Job, il y en a oh, bah, mais là qui t'es job, quand tu papa, baboma, dans le même jour, baboma, et ça n'a monté ma job. Tu peux si à moi, ça monte ma job, monte ma preuve. Aïe, on a d'initié. Au sengi, à sengo, pardon. Non, yé m'a provoqué, bibliquement. Yé m'a provoqué. Et pourtant, yé m'a couillé. Je dois partir, yé moi partir. Puis ça monte ma job, yé moi comme job. Ngaïta, talanenga pengu si moi na motion na komisiko yo, akomo yé ma banze mamokila comme na nani. Or, c'est une bonne chanteuse. Maman na koya, na kondi maman si kitoko. Fere, keba, ça l'attention. Faire ça attention pour soit ande ko na yo mais ndeko azalaka serré na excité biété prophète na compagne te sikoyo tozo so masolo e mekano ozo faire à ça l'attention kasi mama bana ya faire Sabrina kasi bota na asa ex ya faire kasi babota bana siko ça ni na e mekano abia azalaka ndeko ya faire baota molaka na ya kede olugani ne pas Sabrina atika Sabrina tranquille allo kesika kobala et puis même ba comme banga ya zo kwande kono mususu ala ba obanga monsi mo abale sute Matou Samuel pardon tika Matou Samuel prophète on me ba Matou Samuel ko beauté image ba to ko banga ba même na Paris ba banga beauté mais Matou abali quand même moi ça ou meli malo ambo moi ça kufite te ya kufinante azali to komi na biso na suka tala leki na yo yeyo a che conseil le 26 oui d'encourager parce que il a su quand même affronter certaines réalités à Betty Arena à Betty en tout cas moi je l'encourage je voulais faire comme ça nga bena na linga faire ya boye oyo penda oyo atie yepe atie ozo ke de malembe oh fallait à Beta qui a des problèmes tata ya Beta qui avant yo pe ça fait l'honneur du pays moi je crois que mboke tamola pe bongo ko yo anosonité Beta biloko na yo kende fallait pas zo kende ya zo kende na on rappeler ka vie na ndeko na Kofi à l'exhibition hippodrome date ti lelo azo chaté obi fait nani Kofi aye na TVO hippodrome a Beta kuna a Beta kuna si les lois pèsent sur date fali alinga pe bilo aboité soko asilisi so akego Beta kuna o ngai place na ngamu na ponaki na Beta ozo tia biso date te Kofi tia la biso date hippodrome parce que bando pesa ki hippodrome tout moni yango fali aoya o katsa ke nozango a Beta kuna après osiliki te pesa biso date faire yo pesa date tout moni le 26 yo pesa biso date grand pardon après oya liso fallait aller aux sous hippodrome pour fallait incapable à aucun hippodrome à Betty sous conseil oh main noire te main noire exacté
pesa biso date beta ngana a confiance là et simba d'accord oza bato opesa mbote na mabanga ko moke na pesi mbote epa ya Diezola London Deka Didi Mwenga Deka Didi Mwenga Yvette Moudiri Yapati Bass Caps Kapangala l'homme fort l'homme à la Rolls Mubali Kitoko Mubali Ambongo Yemoko les longues jambes Patience Mokendi et puis na Pesimbote na nani mutonanga ya ba convoiturage nani Jimmy Chimanga te nani passeport lugi passeport na Jimmy Chimanga pe na Pesimbote et na Pesimbote en tout cas mission Kitoko na ozongelo de toute façon yoza parmi bato ba soutenir nga bandana za wapi na bitumba nyonso au soutenir je suis ouvert na émission na nazaki na question mo boroto émission comme na suka vraiment mais quand répondre encore vite fait ozana mutu moko awa na Paris asengaki mabondeli et pas na yo nyongo moko ya l'État pas nuire au meli $700 et ce niveau na ngana muta ba $700 offrande de ce qu'on peut offrande bazong ça offrande bon ça 700 pasta 700 il y a ba 10 000 ko déjà ba 20 000 ba monga pasi yo te ezali be yo lingi mama minene o lingini soki balobi koya na mai 7 fois il faut koya 7 fois voilà kabasele yo tiko okoya na mai te okoyi 6 fois siko sani d'accord siko zi résultat te eza faute na gate faute na ote ngana nganga te nga so yepa nanga to ça ba principe nanga muta force te quand tu viens chez moi je te dis fais ça soki yo respecter yango te siko ngana osani nzamba muta ba principe est-ce qu'il faut le kalaba TV aller gaga na TV ya batouana kaka batouana kaka bakabasile donc nek akenda na ba TV akabasile c'est normalité voilà to komina suka alors et puis journaliste wana na zoloba au mona te que ozotika na mutazo ko fouetter bembe franchement ça la tabiloko mombela salaka baluka bes boité baluka boité et bembe za sacré au vandi potier maboko bozo tala bazo bete bembe mais dans monde spirituel les alli retour moi mabe ah ouais oh kabien ta sali oh babeti c'est symbole bembe ya babia oh babeti babia mais biki babia wana ndinga sana za pe na famille ba pe bato makambo papa faut faire attention avec les morts de le qu'on est à aximo mabe ça mabe c'est mortel tu creuses le trou de la mort yo mona te babwaki mutu na de bembe ya Élysée muta c'est quoi mort mukwa ya mutu ndengo monana et bazwa mukwa ya Joseph aloba sobo memangai sobo kene moka bazwa mukwa na etini Israël mutu akufi basakana na yete et puis batia mutu mobimba mema te baloba Israël bato akota mi balete mutu amema mikwa ya Joseph ana akota pe ça dit mikwa na za prophétie mo meza biloko ya nani yo bi mutu ana ndenga akufite oyebi makwa akufi na ngodo yo ko beto ya be famille na yete tu verras un jour la réponse est loquable alors yo journalisme mozo linga ba beza bon non parler sur la réalité et ça bien été pour na yo moko pe o kita ah ouais attends t'as le soutien net nga na t'as la soutien en moyoka il faut mutata la yo biso tout il faut total la yo photo linga yo tu fais des choses où yoko lingisa yo journaliste a tuna question isola ta bilamba ya bapaye bo bilamba to la ta za banane yosi asambela ba tayer nyosa barbesa ba sambela avec ça ba sambela bon biso la ta ngote si to briller to sanctifier to lati a tuna question na campagne yoko tuna question ndengwana non au bomanga boulot moi je crois que ndeko journaliste ça la effort au changer et même quand on a zongelio et même quand on long tika mabe tika ko provoquer nga tika lo yenge luka moi c'est bien balai mi c'est pas basi à bande côté mi c'est pas batuté mi c'est pas nandité tala mi ce n'est pas ensemble na promettre yo que ce qu'on sengi pardon te na corps du Christ te ponga na provoquer ote na ko tanda yo na ko tia biloko no na biloko no 26 na otanda moko 1 2 3 4 5 na ba preuve muta oyoka okutu ba yoka ko soutenir ça combien 26 eza mutakala na ye ou bien nyonso mutakala les biloko tout ozana mutakala e mekano ezali pe au fait
okobana ba service à renseignement ya mutu beni ouais nana ngwata mibale nana biloko na ye na okosate na kotanda yo pendant 26 émissions par épisode to kotala suba oyo ko atande ya jezola kudu da produire yo azolela na jezola ba leli yo que de provoquer delile sina lero ata yo moko ene dina que de provoquer Jail Show na okendete ambo neti ngapo na ko sa de pacha ka finga mutulo ko nguba ma kololo ko so na ko mekate na sina sala na ota l'émission na reprendre ngota 10 fois pour na comprendre des formes ya bena de vitesse au finga na seconde et de bokecho tala mutulo ko la pondu ya 4h du matin et camion bis fula zo nga simana ko point ngap ata yo moko babilo ko na sikunga mutande ko la yo ko so na nai ngana ça un problème na ote to so na ta mokolo monte mais au provoquer nga et puis était la rapé plateau yo kendela ko petelenga na oboya nga ko so nga na plateau na pozo na zongi ya na pesi muto na suma kambo ya ona ye na nga pa ya mumbele donc aimé na lingako aussi litro zongela tata loko fiyona zo beta concert azongeli penda makambo azongi to zala wana na concert loko na regretter so otia yo yemba jour ngo na obima so yo bandi ko yemanga na bimi et puis ça normal te yo finga ngana sale lokote maman tina regretter bana kinwa ba regretter ba tutu ba mona ndenge na tia loboko ba regretter ko limbisa na limbisio mais il faut senga pardon pour ceux qui yo senga pardon te na ngoya na 26 pièces na tia moko na tika biloko mais na ke na archive na moni biloko no mi balé na mususu landami et puis bato bango ba komo tindelanga yo monete ba kangé ba photo na mo anatanga zo tamola na serwa na nani wana ba photo kaka ba filmer ba ngoti na ngoti bona na tangi ville ya mote natangi ngoti natangi na kombo oza sa ni na mwasi bato ex wana nini ozo sa na mwasi bato affaire keba il faut bien faire expliquer oye biseke ngana ndeko ndo kengela mama abenga faire abo siko osani mama mbana bato yoko moi mata ko mata ko kita naye ko lukanga makambo te mekana na suki wana Mombele na suki merci na pesi mbote na Joas Lesi na pesi mbote na mama Tina na pesi mbote na bana to ya Kinshasa merci na yo pour mon repé merci papa merci amen biso to pesi mbote na antakale bas gare du nord merci place au talibiso to pesi mbote na patience mukendi de longue jambe ya pembe merci na yo merci de susu na kitata de bundes merci place au talibiso César Boss Gambi merci au talibiso ya Didier Masuki na kati ya Suisse merci na yo to pesa mbote susu na ya Didier Bokolo merci place au talaki biso Sanda Bokolo merci na yo tokutani mbalasima soki nzambe azongi manotunga to mona Diezola to pesa lisusupe Michel Kombe aigle ya otala biso na Congo matope rendez-vous na mariage merci. OK.